Joyeux anniversaire. Comment? On a mis Non, mais non, compte là. à 4 dinars. Aïda, bonjour. Aïda, joyeux anniversaire. Tomoni lelo anniversaire na yo ozokende kotika biloko na orphelinat eloko ni ozalaki motivé na nini po kotika biloko na orphelinat epesa yango à chaque fois na bakisi question na filmi c'est pas un miracle à chaque fois à chaque année ezalaka à bongo et surtout question encore de curiosité à rajouter à chaque fois jour à anniversaire na mbula ebeta makaka parce que toyebi mbula ezalaka si na bénédiction. Pourquoi on pensera toujours attends ça na lata ngita après mais faut banana nous kuna et ranine c'est ça on va y matakisi yango tonene. Bon, merci beaucoup. Nabasue abatuni so balandaka loka malamu. Ndoko bomo na maman na balavi. Asala descente chaque anniversaire fois. À anniversaire il y a à chaque fois. Tout ça la descente déjà à messali sabiso na rythme wana et voilà. Tout ça la ngote pour na to bomba bien pour tozozwa tout ça la ngo pour na motema oyo nzambe apesa biso ya kosunga baleki na biso wana peut-être bazala posa eloko ausenga na nani ata zate mama zate voilà biso lokwa lokolo oyo mama apesa biso nzela oyo alakisa biso que soko ozwi ndambu kabola na bandeko donc voilà yango bomonaka chaque fois soki eza jour ya anniversaire nanga tokenda tosala descente mais Barisia ito lo balobi que chaque fois mbula ebetaka obota mukola mbula na éviter soki na bota mukola mbula to mbula te mais pona nga so mbula ebeti vraiment sala kange sengo oyebi ke mbula soki ebeti ekombolaka donc ekomboli makambo sorti ya 2021 donc voilà donc on est en 2023 ensemble donc ça nous a bien mbula ebeti. Vous avez un message moko pa ba ninga na yo to peut-être pas ba fan na yo? Oui, surtout nenge pour batu so ba pourquoi c'est beaucoup pesa batu biloko buchaka ba caméra pourquoi bolingaka ba filmer ba filmer biso te pour ba mona que non toke opesa non za batu susu pe ba to ça ba fan ebele alinga Aïda et a Monique Aïda pas sali geste moko malamu et comme motiver pe muninga mususu pas bon ngapena landaka lokolo oyo Aïda sali donc yango mona ka mingi to pesa ba pesa bande ko bele batinga na bango que aïe vraiment le coup que utala baleki na biso soit quelque chose de mena bango parce que so ba moni yango pété ba olobani c'est que Aïda a comme si blo na biso te yango mona mingi pe ba ndeko bayaka pona ko accompagner biso to kenda kotika biloko donc so vraiment nzamba toucher motema na yo ko sepeli oke kotikela bandeko na biso biloko ba na biso ezaka te pona ba anniversaire ata so moni ozwi yango ata anniversaire eza ata ezate oki kotikela baleki na biso vraiment nzambe aopambola biso. Merci beaucoup, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Bonne année. Alors si elle prend l'initiative orphelinat, donc il faut pour féliciter et puis pour encourager à travers oyo balingaka ye balanda exemple ya idole na bango. Aïda, moi je te souhaite que du bonheur. Je sais que cette idée vient de quelque part. Et cette part-là ne te détourne pas de ce chemin-là. Va de l'avant et puis fais encore ce que tu n'as pas encore fait. Merci. Nous sommes sur Bakaïda, chaque fois nos orphelinat. Est-ce que c'est très bonne idée. Ok, merci beaucoup. Baresi. Non, c'est plus récolte. Comment ici qu'on vient? Bon. C'est dans la tombe. Yo, elle a combien? Elle.
La taka vient à menacer. Il y a des paparazzi. C'est moi qui Il y a deux heures là. Dans une bise pour la caméra main On changeait la place, à la fin de la tolekaka nzela o vous êtes toujours mobile. Oh Maria. Ah, ça déclaré. Il y a la vérité news. Karim Poutou. Le tournée était bébé. Tu as plein de liboso s'il te plaît. Mais moi liboso on a un combo. Kitoko. Il y aura pas c'est qui? Il y en a c'est qui a? Quel organe? C'est qui a? C'est là. Comment c'est qui a? Pas d'entrée, nous sommes occupés. Jamais tout ça. Bon, ça les surprise. Surprise! Ma chérie, y'a du bonsoir. Merci. Gâteau,
Aïda Kapilas, bonjour. Le jour est arrivé. Joyeux anniversaire et bien plus qu'un message qui marque la célébration d'une année supplémentaire. C'est le témoignage d'un amour inconditionnel entre une mère et sa fille. La preuve d'un lien unique et irremplaçable. Nous sommes Malka Surprise, une agence événementielle. Nous avons le but d'arracher un sourire le jour de votre anniversaire et aujourd'hui c'est votre tour. On dit chez Malka Surprise, chaque événement mérite d'être célébré. Alors nous sommes là pour vous aujourd'hui. Nous avons été contactés par votre maman et votre maman voulait à ce que vous entendiez ceci. Ma fille chérie, chaque jour je suis fière de la femme que tu deviens. Merci de toujours rester à mes pieds. Merci de toujours rester à mes pieds malgré tout le problème. Merci pour la carrière que tu suis. $, tu as été un don du ciel pour nous, ainsi qu'à ta deuxième famille. Je ne pourrai jamais suffisamment remercier le bon Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Je ne suis pas ta mère biologique, mais plutôt ta maman du cœur. S'il faudrait que je te dise quelque chose, c'est vrai, reste telle que tu es, car tu fais ma fierté. Tu es intelligente, tu es drôle et passionnée. Rends-moi fière de crier encore au monde entier que tu es mon enfant. Merci pour tous les bons moments et fou rire apportés dans ma vie. J'espère que ta journée sera remplie d'amour et de cadeaux, car tu mérites ce que le monde a de meilleur. Signé Belvi Kandi, ta maman. Attends. Alors, maman Belvi Kandi, elle aimerait vraiment être là maintenant avec toi, mais elle est malade. Elle a quand même prévu un cadeau pour vous. Elle a dit qu'elle n'a pas grand-chose, mais le peu qu'elle a trouvé pour toi peut te rendre heureux. Cadeau. Pardon. Et aussi, elle est en direct, si vous pouvez lui dire quelque chose. Oui, merci maman. Je ne m'attendais pas à ça. C'était que ça la poêle. Merci maman, merci beaucoup. Non, c'est encore la bonne maman. Merci beaucoup. Merci. Il nous reste que de vous souhaiter bon anniversaire. Bonne journée à vous.
Alléluia. Oyo eza mokolo oyo bapesaki mama papa oyo babotaki Aïda Esther ya koyeke bazalika impuissant te bazalika incapable te eza baservice te baboti mwana kombo na ye Aïda mpe asepelisaka Kongo mobimba. Mama Aïda sekisa biso moke eza nzembo koyeba deja. Mama Aïda sekisa biso moke soki oseki esalaka biso bien. Mama Aïda
ida sekisa moke. Amen. Mama ida sekisa biso moke. Soki asekisi esalaka mongo bien. Mokolo mosusu bagoso na bwibwi na kati ya télévision baboto biso bibwibwi mobali alors biso kototo tokufuka na kosoka. Alléluia. Olandaka paimage na bino bien esepesisaka biso bo baswanisaka bino na poto bino tosengiselaka bango peliana na bino nyonso nakosenga ke vraiment bino groupe ya Belleville boza ensemble pour continuer En plus, si Mazinga. D'abord, on a tolobi que Nzambe apambola bino. Tokobondela yebi ete mokolo mosusu mama ida leseti moko totia espoir mpo tolanda yo bino groupe bino oyo tolandaka yango mpo ekoma ya biso ekoma ya biso okende na orphelinat mosusu nalobi ntango baokende kudeaa azwa esengo te oyo azokawa. Alléluia. Amen. Bana moko bato balanda mama ita atoleli na orphelinat mosusu nabibo tino mosusu nzambe ekaka awa abelazonga kaka bana na yo wana. Amen. Kaka esengo ndenge nini kopesaka na orphelin ezalaka esengo oyo esalaka fete monene epai ya nkolo nzambe asalisaka ngo jésus yango fete monene ezalaka maseki ke orphelinat oyo eza teke namonaki na motu business te ngai eza plan de dieu si ngai moko nazalaki orpheline. Alléluia. Orpheline oyo nanyokwami etre na nga ezali awa mpe napenda ye na de la foi na cfc aliaka po ayoka liloba nzambe po abongola mpe abomboli mokolo so aleli limbisanga po atalaki mabe oyo elekaka enga natangela ye makonga wana. Amen. Kondela mpona kozonga na bango te vrai nzambe akomisi bino awa bien mpe azonga na bino lokola ke baprésident ya république baambassadeur to bazoleka parce que président moko te ambassadeur moko te aya ata mote deza ndenge epai ya basali wana epanzaka bino mpe bozali baambassadeur ya jésus christ na nazareth mpona baorphelin tigete nzambe alola na bino délégation nyonso parce soki mama ida azalaki ka ye moko esengo elingi ezala neti te meloko bino bozali bacompagnon vraiment esengo israel balelaki ntango amonaki balelaki na maboko ya banguna na ngai kolosungana nazali koswa bino bakangelinga motema komana longa te bazali koswa bino bakangelinga motema kongana longa te mosungi nakokamwa mosikoli na ngai atelemaka na suka mosungi nako na mardi lelo za mercredi lundi nabimisaki mal nabimisaki bavalise ya bilamba mpo ete ata masango ezalaki te
po ete ata sukali ezalaki te, po ete ata fufu ezalaki te, po ete savon ezalaki te, eloko moko ezalaki te na depo. Nawuti lisanga ya bamama nalobi bana bakolia nini, soki nakende kosala bana bakolala nzala. Yaya na ngai nabimisaki bilamba nyonso, nakumisaki yo kutu te, nasumisaki yo mpe probleme yango te, me yo omonaki bilamba egangi. Napesi bana bakende koteka na nzela. Mama Viviane azongisi ngo wana nini bilamba po ete mama ateka biso tolia. Alobi ete yebisa mama atekaka lisusu te bilamba etindeli biso mosolo po tolia. Na ntango nazoyamba envelope nayoki telefone ya mama evi eleli. Oh Yesu, ya koloba ete mama mercredi ya kosala anniversaire. Nzambe na nga natali yo, oza nzambe omonaka, nzambe obujaka. Nani oyo okochoisir mpona baorphelin wana oponi mama Aida na nzela ya mama Belvi koya kolesa kosepelisa kotondisa depo ya bana. Nzambe alola aza na eloko ya kopesa bango te. Nakisi bango na maboko na yo oyo otindaki bango, osimbaki bango, oprogramaki bango mpo bayawa bakokende na ofeli na mosusu. Kasi yo Nzambe obalisaki bango epai oyelaki ete libulu krize ezali. Yesu Nzambe akofeler nabeli yo ete papa na bikamwa retour ya délégation oyo tika ete papa na bikamwa bamona mani, tika ete papa na bikamwa bakota na Kana, tika ete balia miel, tika ete papa na bikamwa bamela miliki kogisela bango papa na bikamwa moko na moko aza na posa ete bamona ngo po ete batatola. Banga dai kaka zongisa yeka nako mingi te, tala makolo nanga, tala esengo nanga ofeli na kamibana nga kombo amen.
abotamaka ya mbula otosali oyo leseki nyonso oyo nzambe akokobeta nayebebisa mokolo na biso te boyelesa nyonso oyo mokolo yango wana mpe esimelaza alleluya mokolo oyo lesete eza mokolo oyo nzambe apesaki mama papa oyo babotaki aida ester ya koyeke bazali ka impuissant te bazali ka incapable te eza basterile te baboti mwana nkombo na ye aida mpe asepelisaka kongo mobimba mama aide sekisa biso moke eza nde mokoyeba deja mama aida sekisa biso moke soki oseki esalaka biso bien mama aida sekisa biso moke amen mama aida asekisa biso mwa moke soki asekisi esalaka mongo bien mokolo mosusu nagoso na bwibwi na kati ya televizio baboto biso bibwibwi mobali alors biso kototo nga na bosoka alleluya elandaka pa image na bino bebien esepelisaka biso bo baswanisaka na bino na poto bino besongiselaka bango beliana na bino nyonso nakosenga ke vraiment bino groupe ya Belleville boza ensemble pour continuer bobengana bolobana boyokana boyokisa monguna sosa yango wana tolobi ke nzambe apambola bino tokobondela yebi ete mokolo mosusu mama aida leseki moko totiaki zwa mpo tolanda yo bino groupe bino oyo tolandaka yango mpo ekoma ya biso ekoma ya biso okende na orphelinat mosusu nalobi ntango baokende todefisale azwa esengo te oyo azokawa alleluya bana moko bato balanda mama ita atoleli na orphelinat mosusu nabibo tino mosusu nzambe ekaka awa bazonga kaka bana na ye wana amen kaka esengo ndenge nini kopesaka na orphelin ezalaka esengo oyo esalaka fete monene epai ya nkolo nzambe asalisaka ngo jésus yango fete monene ezalaka maseki te orphelinat oyo eza teke namonaki na motu business te ngai eza to de dieu sie ngai moko nazalaki orpheline alleluya orpheline oyo nanyokwami ete na nga ezali awa mpe napenda ye na de la foi na cfc aliaka po ayoka liloba nzambe po abongola mpe abomboli mokoloso aleli limbisanga po atalaki mabe oyo elekaka nga natangela ye makola wana amen kondela mpona kozonga na bango c'est vrai nzambe akomisi bino awa bien mpe azonga na bino lokola ke baprésident ya république baambassadeur to bazoleka parce que président moko te ambassadeur moko te aya ata muze deza ndenge epai ya basali wana epanzaka bino mpe bozali baambassadeur ya jésus christ na nazareth mpona baorphelin
tigete nzambe atola na bino délégation nyonso parce que soki mama yida azalaki ka ye moko esengolingi ezala neti te meloko bino bozali bacompagnon vraiment esengo israel balelaki ntango bamonaki balelaki solingi tofondela na maboko ya banguna na ngai kolosungana nazali koswa bino bakangelinga motema komana longa te bazali koswa bino bakangelinga motema kongana longa te mosungi nakokamwa mosikoli na ngai atelemaka na suka mosungi nako na mardi lelo za mercredi lendi nabimisaki mal nabimisaki bavalise ya bilamba po ete ata masango ezalaki te po ete ata sukali ezalaki te po ete ata fufu ezalaki te po ete savo ezalaki te eloko moko ezalaki te na depo nawuti lisanga ya bamama nalobi bana bakolia nini soki nakende kosala bana bakolala nsala yaya na ngai nabimisaki bilanga nyonso nakumisaki yo kutu te nasumataki yo mpe probleme yango te me yo omonaki bilamba egangi napesi bana bakende koteka na nzela mama Viviane azongisi bango wana nini bilamba po ete mama ateka biso tolia alobi ete yebisa mama atekaka lisusu te bilamba etindeli biso mosolo po tolia na ntango nazoyamba envelope nayoki telefone ya mama evi eleli o yesu ya koloba ete mama mercredi aida ezozaki ya kosala anniversaire nzambe na nga natali yo oza nzambe omonaka oyo nzambe obujaka nani oyo okochoisir mpona baorphelin wana oponi mama aida na nzela ya mama bedi koya kolesa kosepelisa kotolisa depo ya bana nzambe alola aza na eloko ya kopesa bango te nabisi bango na maboko na yo oyo otindaki bango osimbaki bango oprogramaki bango mpo bayawa bakokokelela ofelina mosusu kasi yo nzambe obalisaki bango epai oyelaki ekele buyu eglize ezali yesu nzambe akofelin nabeleli yo ete papa na bikamwa retour ya délégation oyo tika ete papa na bikamwa bamona mani tika ete papa na bikamwa bakota na kana tika ete balia miel tika ete papa na bikamwa banyela miliki kogisela bango papa na bikamwa moko na moko aza na posa ete bamona ngo po ete batatola banga te oyo nyonso kaka kaka zongisa ye kaka nako mingi te tala makolo na nga tala esengo na nga ofeli na kamibana nga kombo
Amen. Yo,